à François. S'il vous plaît. Nazali na maloba mukuse maloba na ngeza boy la pesi merci ming na zambe oya kenano la pe mukini na yangai na bino ezolakisa ke justice na nzambe ezali ya mibale naza koremercie bino mingi depuis la petite prison n'a senti vraiment soutien total. Il y a peuple congolais d'abord. Et il y a pas de maison. Nous colonions aux ambassadeurs. Mais qui n'a soutien, il y a multitude déjà. Bande nyonso bazali na Congo démocratique bande bazambe bande nyonso napesi bino merci merci à Misa ezali ya bandeko bazali na diaspora na poto basoutenir nai à 100%. Nazali fait pour remercier justice na biso. Vraiment état de droit et sali musala. Puisque ce que ezalaki yango te ye bakondane ngai 20 ans 30 ans. Ndenge bamosana kosala. Mpona lelo vraiment nasengi bandeko nyonso na kosolo na bino a partir ya lobi kuna mais mpona lelo napesi bino mobele merci na mosusu bayaki depuis 6 heures mpona pambola bino Merci mingi na babalandi ici télévision na bike bosala ki ebele wana banda 9h du matin tozaki na bino na prison ya makala bino moko bomoni na sima ya caméra de Lema Wesha olenge kani avec Pascal Mukuna abimi pe azongi ndako bozali komona ah ezali juste na aseka olenge kani bandimi na ye bazali ya solo kosepela pona nini pona libération ya papa na bango topesi matone mingi na babalingaka biso babalandaka biso ici télévision na biki bozaki wana ebele mpona ndaki biso banda neperdi matin tozalaki na bino na province centrale ya makala na ngonga oyo bomoni lolenge kani avec Pascal Mukuna tiki celui na ye ya prison ya makala na ministre oyo azongi epai na ye lolenge kani ambiance azali koleka na église bandimi yaso bazali kosepela matono mingi bapesi matono mingi na basoutenaki bango na moment oyo ya 3 oyo avec Pascal Mukuna alaki na prison ya makala. Je dis un grand merci na équipe de choc et Rachel Chako, Lucie Milomba. Pourquoi oublier de Lema Wesha? Il y avait aussi Diane qui était là avec nous. Merci beaucoup, restez branchés, partagez vos vidéos. Nous serons là rien que pour vous servir. Merci beaucoup.